soki ya bandiko betangai ya lobisaka ngami noko ya Kongo yo chiluba kikongo lingala swahili kimongo kimbale hey weze beser mama bakala kolo premier disque nanga beta na orchestre ça oh là 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 OK oh là 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 je crois ezaki ba jambo sana voilà. Allez simba oh mache chekitira pe hivi yango yo mache tekitira pe hivi yango yo inda kaka toke ale kangaye beta ye mama te guruma ye inda kamabe wana likelele so utsuwana uzisuba kombo yu baya ya tobongi sambati simba tikanga kombo yu ba sheri tobongi sambati kala mingi te to Côte d'Ivoire bato ta balo bongo na ebité bazara na mokili nini mokili koma internet so j'en pose mon actualité na biso obeti kaka na YouTube obeti Félix Oazé kwa officiel hein vous comprenez ils ont quoi ba masomi bale babina ça va ba décider ba sala mutuka est-ce que mon normal ben oui donc ceux qui bateau basangani ba sala musala moko c'est que ba sala musala moko. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Voilà, merci beaucoup à très cher internaute en Arabie sur la chaîne Monsieur Erli Chikeva Gimbangu TV. Continuez toujours de vous abonner massivement. S'abonner, n'hésitez pas d'activer une cloche de notification pour ne pas rater aucune actualité ou aucune vidéo qui sera mise dans votre chaîne. C'est toujours les vôtres, aigle de la presse, global international, et je suis de toutes les mamans au monde entier. Naïbi que ceux qui n'a apparaître devant vos postes téléviseurs. Et Rantzak avait été ces gens à l'actualité, tous en l'oromon photo, topé c'est la bino comme bino, pardon le monde on a besoin de Kabasango surtout Mambotali culture congolaise na biso de monnaie basée bon la musique. Aujourd'hui, je suis passé dans mon plateau, je suis avec un artiste musicien animateur international, cascadeur, l'homme des bango babeta binisa biso mingi na ba série ya pesaka na sibayo match yango combien 2-0 donc tous année longo to yeba ko décortiquer mission du début jusqu'à la fin. Ngana osenga na bino ba très cher internet ba fidèle abonné na biso boza la vraiment branché scotché beaucoup concentré mission amener bandeli jusqu'à la fin. Merci aussi à l'homme de Dieu Conde Paul Dominique et pourquoi pas aussi dans la portrait de Chétienne Erli Chikeva Gimbangu Erli Chikeva depuis Paris pourquoi pas aussi à la famille Chikeva partout de Bolanda biso la suprématie de la Belgique maman Josie Matanda bozala rawana maman sociale yom de colonisara tous les femmes il y a Europe tout. Merci beaucoup les sous na Francis Lenobe derrière Billy Lolanda biso Crimaxel confort à Medio Pembele wando sala entrée chant il y a artiste na biso animateur cascadeur à côté na biso elongo tala rémission les choses à chocho Siani boyoma et tout na match ango combien 1-0 et borango poli combien kutu tokana kipo bazo à 3-0 mutoki a monstre. Balobi bonjour, ban à Paris, ban à Londres, ban Congolais tout, au ban bonne musique, ban animateur international des présidents Félix Oazé quoi cascadeur. Na pe simlombo te place pour sali donc fiston balabos, na bi ko sali on a Ariette Bolangue pas là donc il a bi que pour ça na ba trésor onza ou bino tout na Paris à plus na pe journaliste international. Bonjour non. Voilà, merci beaucoup. Kane Sarabino Bo rester toujours branché scotché parce que on est Marambo Ezali cascadeur, boni santé, boni activité na orchestre na bino. Ouais, santé ça pena kitoko, ndiyo mondo ozomona pour parce que tozo paiement. Tant ozo paiement, il y a déjà que Ezali souffle déjà en Zambie. Pour le déjà que santé ça déjà bien. Pour monsieur se basant à l'hôpital, monsieur Zamba Big ça bon pèse basali quoi. Monsieur se basant à Camoro boyo ba guerre bani tout ça Zamba Big ça bon pèse basali. À tout terme tous ça l'émission, tous à bonne santé Nzambe donc santé ça vient très kitoko. À part ça donc le mouvement peut tout ça bien. Tout ça toujours dans le studio, nous toujours préparé, nous toujours préparé, nous tout santé dans le mouvement, on a bien que le mouvement ça peut quitter comme activité na bisope, ils ont qui est très bien et ressentir. Voilà, ils ont qui est très bien, cascadeur. Chant ni générique nos parties au boire na générique na binoana match en combat mais puis na ba générique au boire est-ce que cascadeur aujourd'hui a se retrouver na ba œuvre na orchestre na bango to cascadeur peut arolela ka lobilo blogo abiki to nenga loba asa aboa kaza na ba succès mais en soi boye et le resaki ti bon moni on nyonso to loba déjà l'Obama
biso to ça bato oyo moni bato tangi ba vient na biso ba Bill Clinton na pese mbote place azali bazo lela o basalaki ozo comprendre alors biso ce que to yo lela sunini c'est que faut ba que bango ba lela mission de biso le bango bazaki na ba orchestre oyo ya ba vient na biso ba wera son nga na kota déjà pas président Félix Oise quoi pour na kota na âge à 15 ans on comprendre ba massa nga ba Bercy mona ba anti rebelle ba kutanga nga na kota G5 Chipoi nakuta nono chaka que ton homme repose en paix nakuta Éclipse Soleil mon soso on comprend de à part nakuta Éclipse Soleil mon soso et à part ça au monde qui est belé tout ça on a ba on peut monsieur ba kota na ça belé monsieur ba ça bisoté les long orchestre monsieur ba chanza ba nzela mais biso tout ça na ba kiltirata na voyager ndeni na zonga kaka. Et alors, pour la ganga pénale, les gens ont la onga rolé la lengenanga. Mais le cas na yebi Valérie ya muto a sala kinga. O abimisi cascadeur au Congo, ba yebi lilo, n'ozo ba match en combien. C'est président Félix Oise quoi. Alors, azan en force à ma case. Ce que bon nga ipe na force. Parce que pourquoi ndiye moko bengani ngate alongoni ngate ngana kolongwa te rolela ya sens ki abwaki abinisi membongo ezate famille ba robela boy biki ton mbongo boy mbongo ezate non mbongo to lera ngo déjà to faire déjà donc ils sont mutazorale à 1000 francs et ça déjà l'art marqué yo mo mona tana l'état pété bat balela et au moins blague 3 mois ba fouti bisoté boy la boy ya donc c'est normal wana makambo wana eza ba vie privée o eza ya ngai reprendre na peut-être lobby ba oyo ba collègue na ba salaki reprendre alinga pe lobby na sala on peut susu non nga déjà bana na bota na koti pas président Félix Oise ko na 15 ans ti lelo na comme dans son 30 quelque donc alors na yebi makambo ezala te ke o na kota na orchestre moko be non na kenda na ba orchestre donc il pas fait na fali pour ba matanga na podium cascadeur ayaki animateur abazoko ayaki na kenda pas Fabregas maestro a cascadeur ayaki awa ba yambinga na robwaka na kenda pas ba bina filé ba ibrator na kenda pas ba héritier Watanabe Goga na kenda na za talaka sarankine donc il n'avait pas fait rigola quand c'est auteur de genre le bango donc il fait rigola fait na biso donc bango tout ça là ba o ça que ya relaxa que musique congo tout temps la rana c'est pas polémique surtout biso qu'il sera il y a moins to finga raté mais to ça la rana musala to beta live to beta générique pe ba cri tout na beta attaque maroté rata Osoma na drop na bapeke ya moni ngani na zaboye ngai inde na l'équipe atu boye pourquoi to loba on te parce que na bike eloko ekoto le ka musala ezate OK cascadeur to zona nous ba extrait to o illustrer les biso ba clignon so bois ko zongo à partir ouais nga ba kina boka donc il le si la gaste ndenge bosomo na boka ki match ngo combien na bandele émission na ya mibale ezala na crio ba tutu ba yebi si le style rappeur a gasté c'est écrit inda kaka toke ale kangaye beta ye mama te guruma ye inda kamabe wana likelele so utwana uzisuba kombo yu baya ya tobongi sambati simba tikanga kombo yu ba sheri tobongi sambati kombo yu baya ya tobongi sambati siko tala siko deke bakri onga na betaka osomona ke baya lelo bakoma bongo sambati iboso zala ke mona ba jeune moko boy ba seri wana kulune bandisika omona bakiti simbati kale sensu se toboka on comprend ngani ebule mona fille mo pe mona tala libu munene akiti su pantalon siko na teleloni na kosala pona na te ya bango ataki animateur international de président Félix Oise quoi ya on mona kosala cri wana ya kombo ibaya ba bongo sambati si lelo po yo sala émission boinanga na bisir que bongo sangi mbatiti osomana ke biso do sala ba crio ezake tikali na monde tina lola on comprend à part ça so taliba na mema portugais na Congo lelo na ba kechope na drume ya gora nova dansa che papa ata fole mama oli aso falentan bakam cascadeur tala ebele ba polémica baloba cascadeur mais yo ndenge ni nango obwaki bena na portugais mais na mboka o baloba portugais ba msusu balobi lobi te sabité bato ne baza kuna ba yebi portugais bien te parce que yo sab fala portugais muito bem eu falo portugais bem nunca vou cantar ofensa viste né ya eu disse nova dança c'est nouvelle danse
dans sa douche trop pas dans sa yaya on comprend papa motutu comment est-ce que ba Angola ba portugais Théo menga mo pe na fanda na Luanda na leka rutu Luanda na ke Portugal oso mo eteke na solo ba portugais et ça na moto super fanda na pays mo 10 ans pe abi portugais te on a na ebisa on reprend marqué eza biso tout en Afrique on reprend on eza ba pays o eza ke ba coloniser biso bino bolo ba langue boye marqué biso ba l'accepte langue ba flamate de le ba français bango kuna ba portugais ba coloniser ba ba portugais alors biso be bana o to fa chara place zo qui ne peut pas lipa faut y ba mon langue wanas alors que on sera interprète mo ba ya le belao et on ça se biso ba cascadeur to y ba portugais et alors au moment que na sala ba krio eza ils ont éduqué bateau ba nova danse c'est une nouvelle danse papa ta folé dans le bas folé place boma qui se Angola ngwana ba chelinga de zo ninga le ba le papa ta folé maman folé donc ils allons rendre solinga moi si mo bota la yeme na misu kaka o lo baté mais donc écoufé le rana ozo fi bara mbebe les autres la kaka misu yemo siko accompagner que moto azolinga nga so mususpect azepe esprit arrogant pe yango tala nga boye poani wa biso yo tabaka poste sanga raté o rapela ke oh yo moni nga ndeni ke na tala o seke yo poste tala nga on reprend papa ta folé maman donc c'est ça Cascadeur est-ce que vous avez rappelé respect na ba ene na yo ba fongola nzela na makambo animation bon on va respecter le roi nesi ba fait na biso be kokota ba fait na biso ba mboshili pasa ba fait na biso ba tutu kaluji ba fait na biso c'est le scrum ba nani ba zebele ba c'est le scrum ba fait na biso bongo yenga na mbula mona c'est le aza mukolo tala jamais na ba ke masala nga c'est le yo dans le bon point aso ba chene atelo ngini bateke yaza mukolo ba oba wela ki mukolo ne tel banga pina sana ba petit nanga ba petit nanga pe baza pina ba petit na bango bango baza ba fe na biso ozi ba se le scram ozi ba makitonge ozi ba gestal tipoi ozi ba bango tu baza ba fe na biso ba yepi na génération na bango ba sali ma o esali etali bango biso be ba kasala pe to yina ba génération na biso donc il y a roloba ke nazala respect na bango te en tout cas non Cascadeur, yo vani à Bercy moi. Est-ce que Bercy moi a vraiment na travail était que animateur? Non, continue question na bien. Mais Bercy moi na bio batu ba yebi que Bercy moi na outil na formation à ma casse na orchestre munene ya culture pays ya président Félix Oise quoi. Bongo azala fa animateur ndeni. Tout monde a une mission mongo wa ya Boaka ya Mado c'est Dakapo à traiter Bercy moi na eloroté dans azan ba prince mo te golo belage non Bercy moi na aza bon animateur Bercy moi na za qualité ba animateur bon moni ceux qui olbinani c'est d'accord pour finir ya Mado OK pas Fabregas donc Fabregas aza grand animateur est-ce que oui c'est d'accord mais na lobi na yo na boy te nga na boy ya batu te c'est d'accord pour ça comprendre parce qu'on a biso pe ke ba pe ke Fabregas à part chant ça rappelle grand animateur papa kufi ya tiki testament ba oyo ba magina ye mi teli bango mi saibi mi eziem da yemango Fabregas ba che maboko na moto to ko kende longo a reprendre générique on yango ya Mado ba commencer d'abord Mado ya Mado nyonso ya yo ya ouais na boité on a le but Fabregas ça grand animateur on comprend donc ça chanteur animateur après ça peut ba idée na ba animation ba ni tout ça donc ceux qui ont dit que c'est d'accord pour à traiter Bercy et que comme si Albi a traité Bercy na ndenge ni faux animateur ça grand T animateur simple oui aloba le émission non so le bibongo au moins na conseiller aloba bongo te ko et le côté le ka musala ezate on comprend moni tango zo tika ba prince na mboka ko tika ba prince na ma embêté au moni biso lelo Cascadeur na baki ba créer belé na Congo o ezaki na tika ba prince tant les style lelo ba match si la raté o lo basco desnin mais c'est d'accord pour lobby eza parmi ba animateur o ba tiki ba prince o yebani partout monde entier pe générique na bango eza planétaire atangi na nu Bikington atangi c'est l'Oscar pas miteye
Dans la bino tout bozate. Te moni yo non le biboye, aussi ça biso nyons tout est. On reprend. Alors nga inde na zaboye, tant biso to sala ba animation, to na ba parler, to tala ba maquitonche. Tu es dans l'orchestre, où est munene au Makitonche azala qui aura maison mère qu'il sera payé vie. On reprend bon peu ça qu'on a ba longue ba tiki ba castaner na ba qu'il sera. On comprend. Si le to na ba qu'il sera to beta ma match en combien 1-0. Ce que ce que ba blora bongo le na roya pe na TV na bi boni ngai. Ngani na zabu na nzambe na bango na rolo baboye ça faux. Et le côté le les grands sala exacté on est ça ba blora mo beza ils ont pe ça valeur musique na so congoté et autres ma femme moto et ba écrit na yo et bini sa gito et bini sa foya olo ba n'importe quoi non ben ça grand animateur pas autant na qu'il sera pays vie il c'est ça grand animateur oui grand animateur autant na qu'il sera pays vite bon fona ben fan animateur m'ta formé président Félix Wazeko o uti na ndako na bino ye poko ta studio aye ça biso castrader boaka boy na boaki boy siko poyo ye bana to ye ba une orchestre na ye olo banda na bimisa on comprend et ça le rabat te ba boaka o président we rason za formateur te aza formateur po afa ba ye ba tutu ba pa na bango ye mta ye ban sai bango osomona et alors siko bongo yo siko bo ndeni ke merci mwana aza grand animateur pour ceux qui biso ba cascade moi te ka tambola na orchestre nyonso tout ba swai po auti na équipe munene muta auti Léopard est-ce qu'on na vita boya on comprend parce que vous avez ton wa outi kuna qui est pas maison mère maison qui était te ba maison mère qu'il sera pays vie quartier latin BCBG ya président JB Piana yeba ke ndenge zana quartier latin atanga komote ya président Kofi yeba ke ndenge zawana ezali ba orchestre oya minene et bota siko ba leader le ka ba vena biso ba fali pupa et boti ba ferregola et boti ba vena biso ba bazebele et boti ba héritier watanabe ba Fabrigas ozomona et alors siko bongo yo moko ozomona te ke ba orchestre nza orchestre ya romeka siko vite ezanini actuellement non ba vite imane za rwanda si non ba vite imane ça bi simba za munene za rwanda si ba vite c'est que vite c'est qui occupe muke c'est qui pas munene siko simba nde sukisa simba nde plafond simba siko ba vite la club yeah c'est que wata la team wata beza mo vite exactement ma bête pour vite c'est orchestre munene à comprendre ba vena biso ba fali pour ça pera imana aussi pe ba vena biso ferregola et ça pera ba équipe to kota stade sanga baleni akas ba pe ba kota stade au moins te fali pour ba beta na stade na souhaiter ba tout boya wana asa artiste ya Congo bo soutenir biso sa ranking héritier watana ba beta stade ba tout boya wana bo soutenir ye on comprend asa artiste ya Congo parce que biso to boy polémique na lui boye et le côté là on les gars musala et ça te ce qu'on a mis tout autour c'est PCR tala en 2022 ce que tala qui na boka yo ce que faut pas que na cri oyo et ça ne dit que soko les gars wana to wana etangi si ba to elobi elokote yoka soki ya bandi ko betangai ye alobi sakanga minoko ya Congo yo chiluba ki Congo lingala swahili kimongo kimbale hey ouais c'est verser mama boka lokolo wow siko ye moko tala bo beta maboko na ba parler pona émission ya mabe bazo beta mabe na ba parler ba bi cascadeur sara kino alobane mambo eza vérité mais yebe bien mado amado eza na mpe côté mabe yo saka na solo ya kapo ngade na komi na masolo ba fali pupa te wana déjà to lekaki na bangi na PC conseil a rolo ba bongo te soki ezaka lobaki bongo ke bersa za fo animateur a utaki na orchestre qu'il sera payé ben limite a rolo ba bongo mais na lobi bon ponga na côté et ça yo journée so betenga le public le bon alors dans na sotaki déjà makambo ya ka pour yenga zana tala niveau na binoté te yo ce que zo lukana bakazana niveau na ngata za animateur abini pas et pas Fabrigas a na formation o ya pas président we rason ya rosarna te moni que Fabrigas a formé bien pour Fabrigas me da former que on comprend et alors son habitude à za fa animateur Fabrigas pas se pelater à moins ngendeni a fini muto ngapi na former que so biso ce que tu as posé le côté le les comme ça là exacté on comprend mais alors à comprendre grand moana ça comprendre moana après à compter ba prince na moi ngani na côté ba prince on comprend ce que bon peut vendre côté ba prince sonne ko kite feu ekoka tanis ba HCB hey chama mana mo sa mama vem agora pardon nana masa mo na bi ke boye songa na palin
grand soliste international. Azar autre surprise mais beaucoup mon aïe. Crio na na boîte on a compris déjà qu'à côté déjà qu'on a la porte. Na tobo santé. Côté na katikati otala. Brillant solo. Soliste à mon à président Félix Ouazzé. Babi Hindou ça toujours il ne tombera jamais. Grand soliste il y a président Félix Ouazzé quoi. Ba créer belé dans zobora awa muta beta solo oye. Le quoi biso na cliquera to yo kana bien. Au moins qu'il a été là na ndako. Quand papa te termine quoi mo bena ndenge ya kati ya immeuble. Si ko a été là na monya zomata na nécessaire déjà donc moi que papa tout a donc c'est yo vivre bien terme tonye et bien président mi ba animateur misusu ba ko lela pe ba zo là biso le roi to so pe ma ba bengi bien pognon to za mukile rotikala le côté ra ko le comme ça les athées au soliste makasta na termine au mekana ko so na voilà bonjour l'artiste ouais bonjour mon frère bonjour na batino so bala na biso ça dépend o ba zo biso o ya bino artiste brillant solo Nzimbu na bige batino so tout parce que boira style moko kangaka ba studio eza né na bino esenga ko za boito ndeni bon omoni nga naza artiste naza artiste naza na art kati na nga en fait fono nazala un peu différent na bato ba sala musala mususu par exemple ba menuisier ba mécanicien ba bureaucrate so moni muta bureau yo mo comprendre muto asara na bureau ngapi lokwa naza artiste musicien naza coiffure nanga eza look nanga yango mais soki ndeto yambi yo boye na si bato belé ba mona le wande tisa surprise parce que c'est la toute première fois ba mona opé a okoyebisa biso okotenga so ba prince oyo tika na ba chant na ba générique na ba rumba pour te reconnaître maintenant que ça yo mon c'est belé hein c'est vraiment belé nga premier disque na nga beta na orchestre ça oh là 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 OK oh là 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 je crois ezaki ba jambo sana voilà. Allez simba oh mache chekitira pe hivi yango yo mache tekitira pe hivi yango yo donc on comprend premier disque na nga je crois ezaki ba 2010 2011 si les lots au bêta donc si on a un autant à tola là donc c'est que c'est belé et belé ba fimbu solo ya makasi ba fimbu Gérard qui tout en interma tongé des mois na banga moyo a sepeli déjà ba lobi donc Indousa Gérard qui tout a donc na pese mbote non monier boy a beta makambo e belé ya ko sarnato binisa na mboka oyo e binisa mboka to beti ba publicité belé tant to zaki na brasicole na biso na sponsor na biso na beti to beti belé il y a album to beti trop banzembu pe alongwa pété to beti ebele asande mo nanga na biteke ba oyo balongwa ki basama be po otunanga keso mo bene bandeli olobaki ba oyo ba sasa ba longwa bazolo ba place ba uta ba nini tout ça et on a ce que pourquoi pas biso pe ndenge to longwa pété to sapeka wana mutako sala perrer tout ça et on moni yenga za grand soliste munene ya président Félix Ouazzé ko international grand soliste munene mukete muto beti yo beti guitare tous on ba légende mbale ba yemba ya mboko ba grand parolier lokola Koffi Olomide ozulu wa monstre na mu mais c'est Google. Vous comprenez? Baomi balé baoyemba. Yo siko bete la baomba yemba. Au piro yango de l'île Sabi bo rotondi se sous ba chasser gouverneur Chantini Ngobila je sali en passant l'unité ba chasser tout ça. Na botolo na micro. Omoni na ndenga mabete. Soki ya comprendre ngo bongo ya za mutatanga na regretter na makasi. Au pire tozolo ba ezali mai te ya ba chasser on a te au pire ya ba chasser te. Na signification ngo la kisi. On est emballage. Yeso lobi ngone ko emballage. Yemta on seka ko sala pibisa ni bopeto biso toloba au pire te oya ba sachete toloba mai na limbola na lingala mai ya peto mai ya peto penza mai ya peto donc mai ya peto au pire on se comprend ça mai oyo ya solo bébé abota milelo ko mela mkola ko mela koko ko mela donc mai oyo ko pesa yo maladie te mais est-ce que ko sangana pe ya l'idée président na o pebi ke ba na ranking oyo e rumela e lobama ba beto so la pretili wa boy est-ce que l'eau au pire pe au fan d'appel au percer pe na mutema ba dupe et puis ba dupe ba sepel la champ au bon ba bete la biso place ba bazana ba parler partout dans le monde boy ba ke ils ont maison Samsung na iPhone ba sangani ba sala téléphone moko
Samsung na iPhone. Basangani siko bosa portable mo. Boba misusu wana. Te na solo kwa na ebisio déjà iPhone ezaka makasi. Sikoyo basangani siko bosa portable moko. Yebisanga siko portable ngoza ndenge nini. Donc au pire ça siko lokola des maisons wana basangani. Donc Samsung na iPhone. Nazo papa. Écrivain dans la seconde monstre d'amour écrivain. Aza parolier. Aza chanteur. Aza danseur mais oza rumba siko. La vraie rumba au vrai sens du mot. Donc la vraie rumba. Après c'est ba sœur na yo Sarah Solo bande ko na msu bazala pa ba robino mndibu. Au monde ba on peut par rapport il y a nenga lindanda ba simba ngo pe bien. Bah oui, on a pensé bon on monte bisika basali. Parce que ça na bien sauf ka ke biso sur notre comité, il faut te ko la mingi par rapport à bateau ba les gars qui ba fam biso. Ozo comme tayebi musane nga lobaka. Donc yango moni ke le côté là ko loba. Oui face à la sanganga ce côté animateur biso to za na hypocrisie. Tu comprends? Donc faut to comme on a niveau ya ba. To comme on a niveau ba. To comme on a niveau ba Pichu Concorde. Allez non ba Sarah Solo te ba génération et Sarah Solo ba bilité. Dans le bité nga bi boyoté comme on a terrain on a té. Yé abeta mais na opesa conseil aye ko la pe sou mingi nga mo conseil ben oui nga mo peso mi pesi conseil na ye ko la pendant to komi na niveau ya ba vieux o balika ki afambi sauter on comprend ngai to ke non na ndenge mabete quoi on a sa sœur na biso faut encourager aye po aye na kati ya bana mibali donc za mona za ko bébé na biso photo lengela kai Sarah Solo na pesi mbote on a sœur na biso mais biso na bango na masana mso ya kuna titulaire na ye na ni makaba na PCB moto bon on avait coco. Ben oui, avec ta bien, mais n'a pas commis pété. Non pas commis gars. N'a comité n'a pas immo ben nous, n'a comité. Donc biso tout photo coma. Et le côté le rare les gars ça. Exacté. On est musa na biso ma bien na ngozani. Ceux qui osent s'entraîner trop té aux autres tikala. Bato osent s'entraîner trop ba les cailloux. On se comprend. Donc c'est dans l'essence c'est à encourager parce que y a trop na esprit à refinga ya moni batebele et comme quand moi garçon mo ba betika manzi mo boy aleki na TV scopo aye bana faya afingi mutu boy o aye bana ki liboso na ye molke mo ba sala featuring ezalate tala rankini ya président Kofi na président Félix Oise quoi tala tan esali le risque ba ye basangani ba yemba et belé combien de personnes ba Kofi combien de personnes ba vie ba monisco ba ngoni ba basangani ba yemba te bisco nzembo na niveau ba to ba ozele lango parce que tala ce cascadeur animateur international le président Félix Oise quoi na parce que na chanson o ya makasi o ba pesinga ba président Félix Oise quoi dans nos autres chanson na yemba lango papa Claude Matuta papa Franck Matuta Charlotte Isunda famille Matuta mobima na Paris donc nzembo moko ya papa Franck Matuta papa Gigi Matuta aussi sous maman Charlotte Isunda makela na Paris c'est que tel que blora bongo et bima petan wana ezo bima yango peso bima alors batutu on va contacter Cascadeur plus 243 90 40 580 et ça au 4 avaté mais ça au pesa numéro pour parce que mututu tant on appelle sur nasuka accompagne plus 243 90 40 580 donc il veut dire et ça bon au pire Ezoya avec Brillant Solo grand soliste international de président Félix Oise na sir que ton avaya oyeba ono kapanga mais dans le bin ayo hein oyeba ka pe soliste liboso et le côté les gars musala exact biso dans la concurrence na mututé et on me pe na culture na bino pe ya pays cultura est-ce que il y en a bien na ibi ono kapanga te grand soliste ono kapanga aux États-Unis si le ça dans mouvement azonga déjà pas sur la président ba Pichu Concorde bazana dans mouvement comprendre pour biso tout ça international ngana fa jana beta 10 alibanda comprendre 10 alibanda 9 mois na kini Luanda Portugal Belgique Paris donc mutu to abi Cascadeur Paris za munene so luginga boy na bimi na Mardo luginga ko to be kala bimi na Luanda yo zilanga wapi yo fona kangelo photo na ko kanga photo na chambre poa mbeto munene na Dubaï yo lobani pour ngira na Tour Eiffel les 100 mois déjà on reprend alors tu le bi bon pour na ko sekaka na banda ko pour monde biso tout ça la émission ba va na ba parler na ba TV ba fisto ba la boss wala na ba papa Guy Matuta ba papa Franck Matuta bango tunde ba sona bona ba tuna otanga mikolo ba simbi biso so mo na loba na Brillant boy pour parce que ba ki o mingi na beti na culture PV ezayi muta beti ango vous comprenez alors so otalipe ba créer belende so mona na ba ki o na to ba papa ta folle mama olia so azana kati donc ye aroza pas beti solo te maza son accompagnement
arose la bête on passe partout au moni ce que passe na bengo ya ça polyvalent baza bango na indice nikei chibe arose apesi chibe guitare mais ya kiti suna na kwa niveau président Félix Oise kwa ça nango ce que tala ce que mutabo ici mais tu auras kuna na pays na place Bozalara avant bandare entraînement blanc est-ce que yo peut tant au s'entraîner yo ka pe ma depo yo mdo munene bon mene na ngeza ya ba inaptité tena mene te dans mutu mo costaud quoi donc na costaud ben oui moni fi exercice wana eza malamu pona d'abord santé on te fana na ba parler yo moko en soi peut-être ko na makasité au courage au bana ça ba physique mais boza ce qu'on a coach ba maître bazana ba guider bino et ça d'abord bien pour la santé ya yo moko to sala ngo po to sala ba inaptité pour que ça na biso za le kololo boko vous comprenez mais ce qu'on a lo bana actuellement yo ndem doza le roi titulaire na to zami balena indice nikai na pese mbote kalonge donc to betara nayi to so sala rabu nga sona yebo ya yebo pour na bato baloba ke président Félix Oise kwa sila bo se retrouver rater bona ba concert penzate okolo bani sur bango ba traitera bino bo sila bo za penza le susu na ba sortie te o kendo beta bo kala mingi te to ci Côte d'Ivoire bato ta baloba bongo na éviter bazara na mokili nini mokili comme internet so j'en pose mon actualité na biso obeti kaka na YouTube obeti Félix Oise kwa officiel qu'il tira Félix Oise kwa officiel qu'il tira PIV news mbamo aussi ben fona biso au mona ke biso donc pour le locato loba au mona ngokuna ça dit kala mingi ta bazo sepela déjà nakatiote au moni soki président Félix Oise kwa sila bana boyeba ba mali mambo ay beta mama le male ba pauvre mère ce que biso tonga to yeba bango ba ko sila la société baza ba icône na bamboka o biso nde ba bimisa biso nde mais ba bi arumba te solo yoka moni maloba oyo zoloba eza maloba oyo eza bato o bazala ke atosali kama wala mato kabeli aloba noka ke jour ba neka ke na piaka abiso za mutema mabe donc veut dire ya président Félix Oise kwa soki ozo ka banzembo na yo koma no maele hein Dédé sozo ka banzembo na ye okoma no maele na classe sozo na classe sozo ka banzembo na ye ozana mwasi na bana ndako bozana éducation ya bien on comprend oyoka ba pauvre ya kitoko so tala banzembo lokane se ba les grâce ya président Félix Oise que ça animation est-ce que roko contredire pasteur Lité akana ninga ba ke Koffi Olomide aza grand chanteur té mais aza grand parolier Oise quoi aussi pareil. Alors ngai pona na yeba président ngai pona ba président Félix Oise quoi na yeba ki na royemba tanga yembi banzemba liki na TFND na ko yeba ke aza chanteur pona ba pe président Koffi na yeba ki na royemba et alors les lorsque se prenait rechercher que aza chanteur tendenge lui que pasteur Lité akanda nga lobi asala msani asala msani pasteur Lité akanda aza pasteur na église to asala musani aza pasteur na église to na comprendre pour ba pasteur ba comme belé ya balabala to église to aza muta théâtre to aza mutu asala musani to na e o te en question to nete batuna te eza bongo te na tunio asala musani parce que alors moni grand caméraman a bien ça comédien donc muta théâtre c'était quand on appelle comme sous na théâtre yo benga et là on nga lobela qui so tali même facial non comprendre que makambo le bisa théâtre mais est-ce que yo bena président Félix Oise quoi après ça batu ba VIP aso même ba poto tilelo ba qui ne ba États-Unis ba qui ne ba nini ba cascadeur ba responsable ba prier ba fani ba na basi na bana on comprend on comprend donc tel ce que l'orchestre aurait à biso et alors siko tala degré siko yo yozo ozo système que pasteur Lité yakana est-ce que hier à côté maintenant président Koffi Olomide na mboka o to côté mais président Félix Oise ngana ebisio ko lokele makamote bango basa bato basala na makamna bango na ping pong ba dit tout ça parce qu'on doit expliquer la vérité parce que si on est les masolo est-ce que oh il y a le baki boy non sujet on a ba sujet ba congolais mo ba n'importe quoi o bango ba mesana déjà mais Koffi Olomide président Félix Oise ko to yebi bango na nini na koyemba
Maman non. C'est que mutaimi bongo. Yosko o balega ebo embate batu bobina ngona baba. Est-ce que président Félix Oazé quoi. Nazalia wa nazalo ko la monstre d'amour. Et c'est que tant que mutabongo. Alors c'est que hier le bini na ba ki théâtre na bango basala to comme na sona suka to appelle Brian na sujet wana oko contredire l'ité akana na nini. Est-ce qu'il y a grand parolier to aza grand chanteur? Bon, ça, au moins dit d'abord, il faut compter d'abord qu'il y a un Maboké. Ben oui, il y a un Maboké. Il y a ni juriste, ni musicien, Namboka. Il y a un tuteur on a classé moto, on a classé Naran, on a classé Naran. Le tien, on va ça. Vous comprenez? Les autres, maçon, ça va. Bah décider pas ça la montouka. Est-ce que c'est normal? Ben oui. Donc ce qui bateau va s'engager pas ça la musala moko c'est que pas ça la musala moko. Ceux qui gaba souka na qui parole, ba souka na qui parole. Mais le ko la basa ba chanteur, il y a faut ba yemba. Basa et moni siko za pour mes amis. Basa na ba casquette et belé. Vous comprenez? Non seulement basa ba chanteur, mais basa sous ba parolier, basa sous ba écrivain, basa ba compositeur. Donc, il casquette et belé, en français. Donc, ils ont plusieurs casquettes. Il y a ce que il faut comprendre comment il y a besoin. Il est contraire pour essayer que ça batte. Il y a des gens qui sont au pire. Au pire, parce que Brian solo il n'y a pas de guitare solo. On comprend? Donc, des légendes. Voilà. Donc comme on a souga émission na biso, merci na bayo besoin qui temps bino au disposer côté la biso Climax confort à medio pembe les skinny mata Izamata accent tout pas bozala wana. Donc on a souga émission na biso avant bo pesa ba mot de la fin bino boni boino mambo ya concert na bino à Las Vegas et ils en ont des est-ce que ça vrai to ezaka ba soupçon de to royoka. Bon, au moni jusque là bah tu vas retenir quand non quand la tête aux États-Unis. Dans les États-Unis, pas de CP là. Aux orchestres, les gars, la TV, les musiciens, les orchestres, les camerounais, d'abord, aux orchestres, il y a un mouton à Tanga. Vous comprenez? Je compte na ce que les États-Unis, ils ont un boka. Ils ont l'olaté. Ce que vous avez dit, la TV, les États-Unis, enfin, ils ont un boka qui minute. C'est du théâtre. Donc, biso to qui les États-Unis. Mais tu as cet été le roi, tu me suis passé la question, le jour où on a balambi soso, bah on balambi pour nous, bah memingam. Té. Tu même ça n'habite pas, mais tu vas memingam bouté. Tu voyages, on voyage, on va voyager. Tu lever la honte. Tala mutu à loi Olympia Zénith Tambon, on n'avait pas mis des musiciens aller-retour. Vous comprenez? Et ce que pour la biso to qui est au Kobe dans Las Vegas. Toya to sur sabatumité manola la biso to na pour ça tous les ministères va voyager ba kende ba les canaba Las Vegas. C'est ça qui sera pays fi. Toyo qui la bato ba chalouté on moni que et belo mona oza na relation ambassade mo boto na nini bo okomo ka chalou oko luka. Madame Catherine, attention avec les couples là, attention non. Biso qui sera pays vite aussi ici on a tout. Tous en tête que oh tous alors des bangolais des basa biso vendre na ba Luanda na auti poto lobby azongi lobby. Donc ils ont le côté on reprend biso seconde si to qu'il sera pays to beta à Las Vegas. Donc to ils ont le bomba te biso mama so bomba te ba fiche ezali déjà na mingi bat ba retenir que betika qu'il sera pays news bota la générique to misi mikolo au moins na champion to misi mikolo ya paracétamol le moment à part ça bon chant o ezaki ya makasi o nazoyembela bena papa Claude Guigui Matuta papa Guigui Matuta o comprend papa Franck Matuta ozi Charlotte Sunda o ka Brian Zimbu a obeta plan ndenge ko tanga na panebo aye pona ezana seben Brian to kabwana biso na yo ba dédicace na yo et puis mot de la fin on a numéro de téléphone venez ba o ba on a besoin ya ko benga Brian to ko parce que muta kokate ba recevoir ba reproche ba remarque mo des alara. Bon sur na koloba na pesi na mbote na kolo chaîne oyo Erli Chikeva mon ali beto moni de bonne manière Erli Chikeva na pesi mbote donc batu po balandi biso basuli bako kolanda awa bolanda vraiment chaîne oyo eza na bien quoi na bien na pesi mbote et pas venanga la di miyembe et pas venanga Pichu Concorde
Spiderman bilenga mboko na pesi mbote na batutu balinga ngai na mona bongo Regi Manwana Arsène Moubiala Nesha Pindi plein de grâce na mona batutu balinga ngai pona ko zongai ko développer ndenge zala kaka plus 243 WhatsApp na ngai plus 243 81 83 18 342 plus 243 81 83 18 342 donc na CP na biki tamba liboso awa mais mbala sukata ko musu pena pona pena guitare pena combo eza wana na palo la siko na palo la donc na CP ça mokili quoi. Voilà, merci beaucoup na Nebolanda biso bomoni émission so ndenge yaki ezalaki bandi na show pe sugi na show. Merci vraiment na ba très cher internaute ba fidèle abonné na biso ya Erli Chikeva Kimbangu TV. Continuez toujours de vous abonner massivement en s'abonnant. Bo hésitez rater ko activer cloche de notification pour vous ko rater lo ozo ko tanga ta chaîne té. Tom na biso na suga émission na biso et après de lo a pesa bino bye bye te mais otiki bino cascadeur asambu sakri na ega ndenge za après émission na sugi ngande tinga et après na sisi na ngai artiste aussi sama cascadeur azongi na Congo batala kwa mikolo yo bolongwe yo sala animation yo kaka kofinga olongwe yoka soki yo bandi ko betangai ye alobisaka ngami noko ya Congo yo chiluba ki Congo lingana Swahili kimongo kimbale hey weze beser mama bakala kolo what kinding ding ding zefire nianga bandi ko betangai ye alobisaka ngami noko ya Congo yo kiteke kindande kitetela kisakata kibowa kiyaka mama tontoma ya lo se Firenze luzolo bakala kolo yo. Voilà, merci beaucoup. Continuez toujours de vous abonner massivement parce que chaîne O et ça le quoi chaîne tout est à on dit ma combat actualité toi mais le maman la artiste. Artiste peintre traité, artiste mo so yani ndé mais artiste musicien opé ba yebani, opé ba sala ba combo, opé ba tika ba print. Restez toujours branchés scotché. Bye bye. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.